botala video oyo bandeko nanga oyo likambo nini bazwi mwana moke bazwi ye école batie awa po bapose soki postiche soki pestiche balobaka na mtu likambo bamama botika kotia bana bino baproduit chimique na motu d'abord bozobebisa bango suki deuxièmement boyebi te baproduit chimique wana ezocreye nini na bacerveau na bango parce que motu ezalaka na bamadusu poso nzoto ezalaka na baport baproduit chimique wana ezokota directement na cerveau ya mwana oyebi te eloko nini ekesala mwana ozwi mpenza cole wana ya cole batiaka bamibange oke kokole mwana po afete fete anniversaire ya une année est-ce que eza nécessaire bana bazala na kovo bakitoko te bazo bakanga suki ya maboko bakitoko te donc po mwana no azala kitoko fatiaka a meshe fatiaka a perruque oyo eza complexe d'infériorité botika kozala bacomplexe c'est pas video oyo borepete yango te bamama oyo botiaka bana bino bakole wana balance soki balance fontaine soki banini botika ce n'est pas bien pour tes enfants okopesa bango baproblème ya alopécie okamona awa shuke kolaka eshuta koma kola mama mobange on dirait muta asala da vie na air ya leo elle ya air ya flama ndoka neza yo mama ndo rende moi no mauvais service boye moye mona kanga susu chignon ezate moye mona beda mo longi oike chignon bisa mo se longi kitoko ya benzi boye mona bimi mo sa bimi mo longi kitoko bani moye mona sala mo ezate parce que yo mama manque ya connaissance na mutu makasi mato imangongi olingi koyoka te obebisi mwana suki bandeko nanga bo banela makambo oke video ona kocha bo salela ngote bozo rendre bana bido ba service malamu te soki kutu défrisant oyo kaka bo défrisaka suki za mabe pour la cerveau ya bana combien de fois ba code oyo aussi postiche on peut vandika ngi mandoka papa so za na mwasi nazo sala mwana bo peki se bende matoi avenir ya mwana oyo za na maboko nayo bo répéter makambo te bo répéter makambo te ça bien te